Ouais, mbote na bino bisikanyos tu bozwani, bisikanyos tu bozali. Oh baebi biso baebi, naza natina na se présenter en fait. Raison otoye a lelo pour lancer la vidéo oyo, eza juste parce que tous en pour ça to passer message moko o eza très très important. Bon mon atove na mabele. Tous en mawa na passe na mitema po tous en matanga to kufeli na biso lisusu. Hein oui. Donc eza vraiment pas si tant toye liboso na bino eza nde na biso to ça ba vidéo pona toye bana o pona batu baye ba biso te eza nde po to na pasi na mitema donc mitema eza kozoka to kufeli lisusu and to us e comme habitude like mboka on a Londres to comme kufela voilà to comme kufela baleki na biso bana na biso to comme kufela bango bongo. Donc message est vraiment très important en fait, c'est vraiment pour na ba maman na biso ba congolais o bazo bokola bana na mboka oyo. Oui. Like ngai na Christine to mi pesi the right ya koya liboso a caméra koloba parce que tozana bana oyo to ya na ba mboko bana mike to kola awa donc to yebi libanda ndenge zalaka. Voilà. To yebi street ndenge zalaka. Oui. To yebi ke bana bazalaka na peer pressure. To yebi ke bana ndenge bakota na baganga. En fait, to yebi ndenge makambo nyonso tu ezalaka na balabala o ba mama na biso ba yebi yango te. Biso bana to bimaka libanda pona osala makambo. Ba mama boye ba te en fait what is going on outside. Like ma eloko nini bana bakoti saka nango bazala libanda biso to yeba kaka ba mama ba yebi kake bana nanga baye na kata ndaku mwana ngai azala kaboye to azala boye te image auto laksa na kata ndaku yango te nde to behave ka outside. Do you understand? And o eza pona bana nyoso tu nazo ba teke pona bana moko boye songolo bazala ka bien bana mususu songolo bazala ka mabe non. Chose importante c'est que ba maman mususu baza vite ya ko juger bana ya baninga. Voilà. Que mwana boye to yebaki ke ye kutu e ko suka na bongo mais to yebite mwana na yo moko eloko ni na sala banda. Is that very important? Look at us now to kufeli lisusu. Moi na biso leki na biso akufi lisusu. It's heartbreaking. Congolais pays. Donc partout aux ali ezande titozo kufa. Partout aux namboka ole mususu ba parents ba toye awa pona balonga biso ba misère pona Congolais mususu ozonga na mboka na bino obo le loko moko na mboka mete ba soda na bino. Bana na bino bazo kufa chaque jour. Every donc time chaque jour na quartier autozo vanda Barking, Canning Town, East London, North London, bana bazo donc partout en Angleterre si vous voulez. En fait pour être clair, tu as été poto blâmer ba parents non parce que parents mon côté alingara mwana na mabe. Non. Parents mon côté aidikaka mwana na mabe. Donc ceux qui vendent à liboso na bino ezate pona ko blâmer ba parents ni pona ko lobaki ceux qui bana bazo ko se comporter ainsi eza pona ba parents bazo éduquer bana bango bien te non. That's not why we're here. Why we're here today is to let you guys know ba parents ko yebisa bino boyeke ngai personnellement nangai na mutu nyoso azo raisonner na remarqué que ba parents na biso balingaka ko kangama bisika bazali. Like so ki faut te sabino advice na minute ba mama na biso you guys need to listen boyoka parce que bozo yoka te en fait bozo comprendre te ndenge nini ya kosunga bana bino so ki bo mona ke bozo place moko bolingi bozo information moko boye o bozo kokozwa te biso yo tozo yisa bino sikolo information oyo eza très important pour na bino ba mama na biso. Do you understand? Ndenge tozali awa ndenge bozanga na bokolisa bana ba 15 ans 16 ans 17 ans bana biso ba okufaka yangwana donc et comme moi passe pour na moi la biso atteindre âge de 18 ans pour se atteindre donc akufi. Do you understand? Donc
tokoki jamais kolanda ka bango bokoki kolanda bango te mwana soka zo bima so akomi dana age moko oh mommy can I go outside? You can't really follow them everywhere you go. You can't okolanda bango te ba ke ngana olande sima non. En plus de ça okoki pe ko pekisa ete okoko pekise lelo lobi mais lobi wana akobima na ye. Problème c'est que ezani ni lokwa tokoko bande olanda ka bana opete. Yes bosolo la rapena bango tom su bovanda pe opesi bana conseil. Mais le côté ça les ezani bana bazana peer pressure déjà de 1 li banda ya ba camarade bazana bango ya entourage bazana bango. Au moins, comme ça, que ça la mwana wana, et ça n'a pas d'engin na été. Mais bah camarade azana bango, y peut faire contribuer na bizale liwana. Parce que ce qu'a contribué te à sa wimp, biso to bengango wimp, ou bien à sa postéole, n'enga zo ko se mélanger te na ba makambo baninga bazo sala. Do you understand? Which means que mwana wana aza forcé pe, ya ko se comporter ndengwana ya ko sala ndenge baninga pe bazo sala. Ozomona après raoya na ndaku akomine mwana malamu yo yebi na yoti mais yo po yebi kenga na dika mwana na ngai ndenge wana te. Maintenant chose important ezali ke ba place tozo vanda na ba quartier moko boye o ekomi nango danger. Like we're really living in danger. Like oyebi te ke soki mwana na ngabimi oyebi te soki akozonga. Ngai personnellement Christine pe conseil to yo pe sa bino le ezali ke ça passe hier pour to kanga mana banda kwa cancel so bozinda kwa cancel like ngam na zinda kuna nga cancel ya monene na bi maka bongo facile na mwana o sala ngote parce que au monde ngo ke eza passe pour koka ko déplacer pour na ko tika ndaku place ozali. Mais the only thing go boko sala o eza passe to mona ba mama ba nigérien ba sala ngo. Maman nigérien a reçu mwana na yeso akomi na age moko so monika mwana na zana milieu mabe totika ko vivre na ignorance parce que to yebi malgré ce mona ke mwana na ngai o azala boti na ndaku mais on sait voir ce qui mwana ana tout ça la hypocrisie na ndaku on sait voir ça et c'est pas seulement que ce qui mwana ça qui hypocrisie et ça en tout place tozali place tozo banda that also and also most importantly ce qui mwana wana oyebi déjà mwana na ondenga azalaka ata kutu azala ane mwana malamu d'accord mwana na azala ane mwana malamu mais au moni déjà what's happening tout autour na biso au moni déjà que mwana intel babomiye mwana ya songolo babomiye bango nyos ba bana na biso at the end of the day. Do you understand? Elo nini yo parents okoki ko sala pona mwana na yo erozo mona ndenge wana kezo sala mabongo pona bana baninga elo ni yo parents okoko sala ba nigérien ba sala ngo every single day ba nigérien every single time ba nigérien ba sala ngo ba nigérien mako no koto ba ngona kuna na kata shamba bolimbi simuke bana ba o déranger ya mukuse na ya mulai. Go in the go me. Sorry, we're gonna have to come back to this. Calm down, the children. Okay. Yeah, and stuff like that. Yeah. As we were saying, maman nigérien tout le monde a basala all the time. Maman nigérien soit monique soit quartier Oyo tozali ezabiente azu banane ya nongoli bango. Azong si bango back in Nigeria. Weva ba okende ko souffrir to bazana to ba vanda ka bien to ba okende ko souffrir. Mais l'essentiel les anini ko save life ya mwana na ye. Ata mwana na zara mobulu ya baminduki ou bien ya kobomana te mais mobulu moka boyende ti mwana bungi na eka nzela azuka mwana na ya alongoli biso camarade na biso moto bando kola na ye awa azala mobulu makasi mwana ana mama na ye alongola ye na mboka oyo azongisaki na Lagos era koma na age moko ya 15 ans boye bazongisi back home ti era pusani bazongisi lisusu awa na minute wana mwana na zwa mayele parce que ça allait vraiment mon boulot. Oui.
ndenga zana azwa mayele leçon totale. donc akoma kuna ba niveau moko boye o biso o to tikala awa to komi na niveau wana te Voilà. mais azonga ki Afrique maman na sala ki yango sala comme pona mwana na ye azomona ke mwana azokenda kobunga mwana ofwa kende nanu kuna akende koyeba ndeni ni akobongisa parce que sometimes we need to go back home pona to yeba opportunité nini o biso tezala na ngola mboka oyo. Voilà. We need to do that. To kende Kinshasa bana biso mususu bakola awa banda babota mati bakola bakomita mususu ba mikolo no ku bayibi na bango to Afrique they don't know what it is. Voilà. Mais biso to banga kaka soka ke kuna kindoki soka salibwe nini tozo banga no tika mwana kuta ke Kinshasa ke ne kozwa kindoki parce que kindoki ba traita kango mais mwana na yo akufite mais soki akufi how you gonna bring this child back? You can't. Moi soda na ole musu yenda ko mema a mema cercueil na yo na lipeka na ye Yo comment mema ya ye ya kufi. Is that passé? Listen, the reason why nga sala ba vidéo te Christine a sala ba vidéo te Jamais. vidéo liboso the reason why to vandi awa lelo za pona pasi na mutema ba ezo salama donc mutoloba azate muto vando sola ba mama azate mama ba mama ozo blam bino te toloba ke oh mama bino de bozo ko la bana bien te non toloba ke so boni ke entourage ezali bien te Pobo yebi bo mona tout ce que botanga ndeti tozala na barking atozala na the barking and that na news donc ezala nango ezala kisamba kama tu 20 pi oza ela sama nyoso tozo leka na minute oyo na barking donc bokoko tanga kango bokoko tanga na makambo zo salama ya communauté na bina na place ozo vanda omona ke mwana boyo lelo mwana boyo akufi salama la not long ago mwana moko autokufa kala mingi te autokufa siko lisusu mwana na biso moko lisusu akufi lisusu donc ya biso pena ya ndaku donc mwana akufi pona nini ba camarade chembeli donc mwana donc comme normal. Et comme normal. We need to wake up. Listen, ba mama, please. Ba mama na biso. Boyebi na bino. Biso to abana moko respectueux, to respectable. Bino to linga bino mingi. Ba mama, surtout ba mama na biso. Surtout ba mama na biso. Oh ya biso, oh biso to yebi. Oh to se s'adresser na ba mama nyon surtout. Mais ba mama na biso. Ba mama biso a Barking. Ba mama biso a Dagenham. Ba mama na biso ya Forest Gate. Ba mama na biso ya partout place Bozali. Botala bana biso nde ba okena kokufa bolungwa please ezali loko ka bokoko sala yango wana parce que botoko bando landa banote obelo moko oboye bate social et dans lisusu banati non omoni social et dans lisusu banati social ali boso ndenge zalaki ke mwana soka kimindaku social et kaita tuye ezwiye e bandio ki paye de az mwana oye bakasa na intérêt okimanda ezala tout bongote it's not like that on a changer funding wana baza nango lisute ya ko fund bana ndenge wana eza lisusu te donc mwana ayebi ke soka kimi na endaku aza na place okende te fois zonga epai na yo bana place okende te social bon help them ndeti liboso te ozo comprendre donc ce qui yo omonike Londres na biso eko pour Londres comme vraiment bé mabe makasi Londres comme mabe. Ma place faisait belé, boza obligé à de Manchester, boza obligé à de Birmingham, pour qu'on a soi-disant eza musika. Beaucoup kota na bakata ba Essex kuna musika. To ba Milton Keys, ba nini ba province a pembeni. Beaucoup obligé kat. Ou bien ceux qui maman, oyebi ke yo mama olinga mona no mingi. Toka yata soko monike mwana oboy toka yata mema yata na Kinshasa ta inane o se sacrifier na yo moko polo ko tike moko te o se sacrifier na o vandi na yata pona one year moko eza pasi I'm not saying that is easy eza pasi yeah I'm